pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Rotec TV depuis la région parisienne. Et puis nous savons très bien que vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Merci, nous sommes très reconnaissants pour ça. Donc avant de commencer cette émission, nous allons faire appel à une dame qui nous a appelé par notre numéro, celui qui s'affiche au bas de cet écran, de manière à poser la question concernant son enfant qui est actuellement malade. Il a fait tous les hôpitaux, il a vu tous les pasteurs, mais il n'y a rien qui change. Elle a regardé notre émission, elle a vu Bishop Tchatumba, elle a vu son humilité par rapport à ce qu'il était depuis 30 ans. Et aujourd'hui, il s'est dit, bah, c'est mon dernier ressort, mon dernier recours, c'est Bishop Tchatumba. Et donc, nous allons appeler cette dame justement pour savoir, pour prendre sa question et demander la réponse à Bishop Tchatumba. Suivez. Bon, tozana Bishop Tchatumba, ndenge olobaki ozana motuna otuna nangana passé yo comme ça on poser question directement na le roi zapemé na ngai et puis yende mutakoki ko répondre à la question oyo opposa à la fois dernière. Merci beaucoup. Yewana Bishop Tchatumba yana zoka. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour maman. Par rapport à pasteur, pasteur moko taxi pa yaka mingi apometaka biso bongi biso toza na bana alobaki na biso alobi amoni ke awa na Europe bana mingi baza na problème ya maladi ya maladi matata baza na mayele te nazoka yo mama nazoka bana na mayele te donc eloko wana kaka ye moto akoki kosilisa yango toso akosala eloko moko na biso aza te bon eza nango mabe kutu tosepelaki ozomona tosepelaki sikoyo bavage azosala azozonga azokende tozomona na biso azokite te azotia biso na ekart ozomona yango ndengani apose bakestion yango nzambe masala kaka na makambo mosusu po kote wana papa nani namona te nga naza na mwana aza maladi nasala barecherche atala na internet to basilisa namona guérison wana nanu te me bazosala makambo mene me bongo bazopromettre biso tozalaki na bana ebele tozeli bavoyage bazosala azozonga azoya me tomonaki eloko te ngai natuna bongo nzambe asalaka kaka mpona kopesa bazolongo bafibrone bacancer basida banini bongo kote wana banzambe na bango banzambe na bapaster na bino bapaster asalaka te kesio na ngai eza wana bongo sikoyo soko promete papa biso tozomona awa na poto oyo eza na poto yebika souffrance tozosouffrir tozovivre yango wana biso tosengi kaka bapase ntango bazoya ifo balobela biso bamakambo eza ya solo pate so balobeli biso likambo yango biso kopase te soki alobi apeli abosani na biso etikalaka parceke tozosouffrir na likambo wana alleluya yango wana ok merci maman, merci. Biso tozali na laisser partir mon peuple. Laisser partir mon peuple, objectif na biso izali to éclairer bana nzambe na bana nzambe boko na piège oyo ya manipulation oyo ya ba pasteur nyonso baza kotambola kidi gauche droite po bakoza ko promettre bango ba miracle ba guérison baza ko promettre bango ba solution oyo bango baza nango po ete différent cas na bango
ba trouver na bango solution. Papa, na kato maloba te biso toke d'église nyonso tobebisi bango mobele mais baguérison surtout na zoloba papa biso bana oyo baza na maladie oyo baza na mayele te baloba te ke mwana moko kuna na province alekaki na tele balobaki paster atel azomisaki mémoire na ye akomaki te non bautiste ezaka mayele mais bano baza na maladi matala bapromettre biso ke bakoya kosilisa likambo yango parceke mindele balongola bana biso mayele mosala nzambe paster walesa moto ayebisaki biso yango mosala nzambe alobi ke azoya kozonga bana nyonso bakoma bien papa biso totamboli d'église nga na tamboli baglise ebele tokutanaka kaka lipa tokende so toyoki kaka tokei tokutanaka kaka nayebena ebele kaka mpona l'église papa tomona te na france awa nayebi bapays mosusu te mais na france awa papa ta mwana moko nanu te toyoka me bapromese kaka sala boye kaka sala boye papa tokomi kolemba na biso ozomo tosebiso neti nga nakende lisusu travail na ndako nakomamea na ndako ozomona mpona kala makambo oyo ozomona bapromese biso me eloko moko te siko bakomi kaso bayele bambongo bosala boye bozonga boye bakomisi bango ekomi kosala biso pasi biso bambongo na biso ya pasi ozomona parce que eloko ya motuya oyo bapromese biso yango bazosalela moko ezanga moko te nga nadengaki mais nazanga moko te eza na mama ebele tokomi kolobaloba mpona likambo wana bana na biso oyo baprometaki biso maladi wana ifo basilisa yango nini wana mais ezosalama te bazoya bazozonga bazoyela bamakambo bango mosusu bakomi na makambo bango mosusu ozomona eglise ekomi nsima yango wana ngai bakitenga na kobenga bino nayebisa bino. Merci mama, toyoki yo toka tango na mokuse. Bon, na lobi boye, lokola koloba lisusu te, on peut se déjà situation nyonso toyoki. Yango nde biso toye ngai nasali na makamongo 30 ans. Naye kobeta trompette. Na 30 ans nanga na ndenge na tambuli na nzambe, na batu nayebi, na makambo na moni. Batu oyo nyonso bazali ba victime ozaka yo mokote bozali ba victime ebele na manipulation ya ba pasteur oyo bazali ko promettre batu ba faux miracle. Tous ces pasteurs là nazali ko na micro monde entier ezo yokanga. Pasteur oyo nyonso azoya na kombo miracle amemi yango na poche na ye na ministère na ye a promettre bato a ville songolo ke nazo ya na ville wana na miracle ko salema déjà déclaré miracle ango ko salema avant ye aya ayibi déjà ke ndenge nazo kende boye miracle songolo paka de ko salema boye ba ke ezali manipulation ezali mensonge bazo benga ngo miracle pourquoi bazo benga ngo miracle puisque ezali eloko ezoya na muto yazo sambela pona bato na bato oyo bayinda beglise likambo yeli ye oyo ayebaki te babengi yango miracle. C'est comme ça que Jésus n'a pas promis un miracle dans une ville. Jésus n'a pas promis un miracle dans une maison à côté.
banda ko nyonso akoti miracle ke ko salema ezate ka yebisi bato ndenge lelo publicité ezokuluka na internet ezokuluka na télévision que passer songolo pakala azoye na ville moko songolo pakala miracle ko salema na ville wana pasteur assez yebi déjà en avance que miracle ko salema et ça déjà miracle parce qu'il est déjà assez yebi que et ko salema boye yango nde azoyebisa bato nyonso na yo y compris yo ozomona kaka ka na yo ya bato ya maladie mentale ntango balance mpe message wana bato ya sida lokoni oza na ka ya sida te yo ozokaniseke bato ya sida nde babiki na bango mpe te baza komituna kaka yo mituni wana sikoyo bazokaniseka balobaki biso bato ya sida nzokani nzambe yango abikisaka sida te abikisi bato ya bamaladi mentale yo ozongi na likambo na yo ye mpe azongi na likambo na ye mais lokola boza bino nyonso ndako moko te yo koyeba ndenge azokende kolela mpe te mais en même temps abebisaki transport na ye ayaki apesaki baofrande ya miracle wana apesaki banini badon yake miracle wana po arecevoir yango miracle ezali quelque chose qui n'a pas été proclamé ni par le prédicateur qui vient pour prêcher pour le miracle ni celui qui vient pour le recevoir mais ntango yo ozobima na ndako na yo na mwana na azobela olobi ke nakei na ye mpo miracle esalema ekozala susu miracle te parce que yo oyebi deja na ndako na yo ke azokende kobika eza su miracle te mais lokola bato bayebi na bango te moto abimi azobimi nake kozwa miracle mais eza miracle te miracle eza eloko spontané oyebi te ke miracle ekosalema esalemi mais ntango ozomona paster nyonso non baza kosala yango ezali manipulation wana bato na ye moko ezali kosala nini bato ya sida basi to mibali ayebi deja ke na quartier bayebi ke nazaka na sida na famille bayebi ke nazaka na sida la bonne façon de se camoufler eyebi ke nzambe abikisi ngai sikoyo bato batikali kidiba ke nzambe abikisi na sida nzoka nde abiki te soki akei pa monganga sida ezomona alors c'est pour vous dire que nazoloba boye nalobi te ke nzambe abikisa bato te nazoloba boye moto nyonso azobima na ndako na ye abengami na invitation ya mosala nzambe pour aller recevoir quelconque miracle yeba déjà eza faux évangile ezali manipulation ezali mensonge bazali bacommerçant ezali escroquerie puisque la bonne escroquerie aujourd'hui c'est l'église miracle bamengako d'abord miracle c'est quelque chose ce n'est pas une préméditation c'est quelque chose de spontané. Pas seulement, je peux dire d'aléatoire. Surnaturel, oyeba kite obenga miracle. Mais ce qui déjà obimi na ndako na yo. Pasteur X ou Y. Alobi déjà que bato bakoya kobika na miracle na koya kosala. Ezali manipulation. Toza na Paris awa. Toza kaka Paris toke Kinshasa te. Ça fait bamboule ebele toza na Paris awa. Ba faisait des miracles ba yawa bile to mona yango te mais lokola bato basaka ka bato basaki diba les gens ne comprennent pas bato basa manipuler yango ne yebisaki bato ke biso ba pasteur tozo sala bandimi ba esclave c'est ça être esclave lokola yo komi révolté on komi na place ya message à laisser partir mon peuple ponzamba bikisa mwana na yo azaka na posate pasteur X ou Y ne azali détenteur ya miracle na poche na ye dans le ministère na ye pour aya na mboka na yo pour aya kosala miracle mukolo nzamba akobikisa selon foi na yo et puis mukolo wana c'est le jour où tu t'attendras le moins okoyeba te que miracle ekosalema yango nde ekokobisa yo miracle obike oyo eza mpenza miracle ya nzambe na tamboli na baeglise na ozwi lobi kote yango nde ekokoba miracle mais soki yobimi na ndako na yo oke puisque pasteur moko abengi yo mwana yango akei kobika mais pasteur wana kokoba nzambe na yo ekozala miracle te nzambe akokolinga te asangisa gloire na ye na mutu soko moni bapasteur nyonso bazotambola ya lelo bakotambola na kombo ya miracle ce sont des commerçants mais yango nazoyebisa bino ke ndenge tozosolo na yo mokili mobimba eza kolanda nazo koloba na yo mama soki okoyoka nga lokola mosala nzambe oyo obengi yoka conseil na nga nabengi yo mpo todiscuter na yo te nazopesa yo base nazopesa yo fondement kobima kokataka na mwana na yo na ndako teke pasteur moko X songolo aye ye nde moto asalaka miracle omoni batémoignage oyo batielaka bino na télévision ce sont déjà des choses triées
il y a évangélisation. Ce sont des choses programmées à ma commerçants, bazo que de ville en ville faire leur commerce. Il y a un des résultats, c'est des temps que qui na biloko wana, on vous depuis, on se le mbongo na biso passe. On vous dit déjà côté ma bébé bino, mbongo na biso passe. Ni kamboa na bazana posa ko soyo mbongo. Alors il faut bako tselo charge wana. Kolinga ko kende teke musana nzambe songolo pakala, aye na X, aye na Y. Puisqu'il y a son loba qui n'a pas écouté, ceux qui ont dit que la ville telle, bon qu'elle était. Jésus a dit ça. Puisqu'il y a dit que Batu Bino Bakoya na combo na ye, Bako manipuler Batu, Bako zoa Batu Biloko, kaka na combo un miracle, faux miracle wana. Boko le miracle koya, okoye bangote. Kaka ndenge za mozo sabe na nzambe no na kolela wana. Soko za l'église na yo place okende, kende ke l'église no wana, nzambe akolande so miracle okoye bate. Mais tant aux autres de gauche droite parce que prophète Songolo aye oyoki miracle moko faisait miracle X Songolo aye yeba que c'est des manipulateurs et ce sont des commerçants et puis n'a dit qu'on profiter dans cela nayo nazo lancer appel laissez partir mon peuple musala na biso yangoyo to yepoto ibisa église que ba manipulateur ba commerçant ba onyo so baso ya na kombo nzambe pona kopier mana nzambe mbongo na bango kokomisa bango babola kokomisa bango ba pauvre bana nzambe bino bato bozoso mayele te boza kolanda bato onge baza basala nzambe baza basala nzambe te ce sont des commerçants. Est-ce que maman oyokinga natiki pe chuna mboma azana makambo koloba aloba oyoka ndinga sali koloba. En tout cas, maman. Avant Churamboma Loba, maman, nazo signalé que émission donc au passé en direct, aux en direct na kata émission na biso Nerotech, laissez passer mon peuple. Voilà, aux en direct donc émission en Sika, Oyoka, ba question posée, na ba réponse Bishop Chatumba APC. Maman, en tout cas, maman, na sepeli mingi na ndenge oyo nzambe asisite yo oya koloba likambo oyo pona bato nyonso bazalaki na tembe ya message oyo bato nyonso bakanisa ki ndenge makambo toza koloba ezalaki makambo ezokende na mopepe oke nzamba yebi makambo azosisite mais nangi nyonso eloko mama oyo azolanda nga mwana wana ndenge bishop akotoloba nzamba yebi temps wana eza na mwasi eza na mutu moko na bible azalaki na piscine azalaki mutu akomema kobwake na mai soki mai ezaki na piscine moko ya Bethesda ezaki ko ange ezaki ko bouger mai mama moko alalaka wana ndeko moko alala wana plus de bambule belé kaka ndenge ozola 38 ans ozolela mais ezaki na mokolo moko oyo asatandaki te na mokolo moko oyo andima te apesa biloko ndenge yo popesa nyonso babengaki akendaki mokolo moko échangea destin à vie na ye akute na mutu moko esi elobi prends ton lit lève-toi et marche. Mutu mo lisu mwasi mo su na Bible azali na perte ya sang anyo kwa mingi baseka mboka mobimba mamusu yokuto seka mite mamusu bazana maladi songo baseka mite mezaki na mukolo moko asinyaka abite na ko simba ntomate na ko simba évangéliste te na ko simba nani te menengi na simba mutu moko un jour lokolo vandi bo nzambe wana ko visiter mama ozolanda ngai nzambe ana kotika yo te apesa ki omona na ayebi mamusu eza un grand témoignage un jour batebele bakobongola mitema na nzela mwana wana lokola biso bato moki toyebaka te yango tolelaka likambo ezosala oyo yango mpe esalaki badisciple ya Yesu Kristu bazalaki na Yesu Kristu na kati ya masuwa babosali ye mutalamusa Lazare babosali makambo nyonso asalaki aza na bango me tempete ye bakolela me babosani mutu oyo asalaka makambo ayaki pembei na bango ndenge yo ozolela obosani ke mutu oyo asala mwana wana azali mutu oyo atinde na mokili azali bavandi bobime tuzolela boye ndenge nini bato komodinda babosani mutu asalaka makambo oyo alobaka esalami mpe asalaki yango zala na kondima mama kolanda bapaster wana te nalobaki likambo moko mpe nazoloba soko oyoki bato soki bata sida babiki bata sida wana baza déjà préparé par bango moko tomona ngo na kisata tomona ngo na poto nayebi soko dans 5 dernières années oyo eza na esika moko to koyoka mutu moko kotomba liboka bingai navandaka na Aubervilliers obe navandaka na Saint-Denis toza na baveugle awa na ba Saint-Denis toza na bango na bakoko ebele to na ba paralysé to na bango na ba noisile sec par yo so yokata moko akenda église moko abika ba ya na ina ndenge yo zolo baboy mama wana so babenga ngo mabongisi ya batu yango moni boza la desi mais tika nzambe oyo ya lola yoki yo lelo kolela pona mwana apesa yo un jour soki tolobi un jour lingo bate mikolo eza koya ayebi mokolo kosimba motema wana okolela te okopesa offrande te okosala eloko moko to kolamuka na tongo omoni nzambe asali miracle moko sa mutu moko alukata simba
mbongo soki oza na pasi vraiment olobela no mbongo Ouais. kaka alobi kutu soki nalongoli kaka mbongo wana kutu mbongo te mais ndenge kaka ezotala biso pasi nani makambo yango ndenge ezoleka mais mpona vraiment mbongo te. Ok. Problème eza te. tozoloba boye yo kozala kokipabilité na mobiso tokomi kopesa yo baremède Oui, ouais, ouais. ezali tozopesa yo remède remède eli koloba boye Ouais. kotika ndako na yo te Ouais. ezala na butu ezala na moi ke prophète songolo pakala aye na Toulouse aye na Mulhouse ye nde faiseur de miracle kosala ngo te Ouais. baza bamanipulateur Ouais. bazali bato ya lokuta bacommerçant Ouais. bazoya kozwa mbongo ya bana nzambe bana nzambe bazokoyena mitambo wana puisque bacommerçant wana ils sont à la recherche d'argent Ouais. nzambe oyo apesi yo mwana nzambe oyo azoyoka kolela na yo en secret nzambe oyo monde entier na minute oyo eza koyoka kolela na yo Ouais. olobi ke boza bamama ebele place nyonso bozali Ouais. biso na cadre ya laisser partir mon peuple tozali kodéclare boye nzambe akovisite bino Ouais. nzambe akobikisa bino 101 cas. nzambe akokangola bino Ouais. miracle ekolanda bino na bandako na bino Ouais. bokosala démarche moko te paster moko songolo paster moko pakala bapaster wana bazali koya na nkombo ya jésus koya kodétruire bana nzambe koya kokumisa bango bapauvre koya kolakela kotiela bango mikumba na bapasi na bandako nzambe moto atindi bango te bauti na banzela na bango moko na koluka mbongo na bango moko ndenge tozali kolobana na minute oyo biso tosimbani lokola basali na nzambe na kati ya plateau tozali kosambela mpo na yo tozali kodeklare nzambe ya likolo azali koyoka biso basi mpe mibali baza na bana baza na bamaladi mentale place nyonso bazali nkolo tika te bikisa bango tata tosengi mbongo te tosengi mai te tata tolobi te babima na bandako na bango baya place biso tozali te nzambe loboko no ezali mokuse te mpo na kobikisa litoi na yo ekangami te mpo na kozanga koyoka biso masumu na biso nde etiaka empêchement me tata na miniti oyo tala mama oyo azali kolela nkolo atambone pa bapaster atambone pa badokter lelo aye epai ya laissez partir mon peuple tika te laissez partir mon peuple oyo atindaki Mose liboso ya Pharaon. Pharaon voulait pas libérer le peuple. Pharaon ne voulait écouter personne. Mais Moïse lui a dit, Dieu m'a envoyé te dire, laissez partir mon peuple. Et Moïse lui a dit, jusque-là tu n'as point écouté. C'est ces jours-là, les miracles ont commencé à s'opérer dans la vie de Pharaon. Et Pharaon a fini à libérer le peuple de Dieu. Dans minute oyo, lobiko kote na ndako na yo. Dans le minute oyo, Nzambe y a laissé partir mon peuple. Oya bibisaki ni bota 430 ans dans 4 Égypte. Que ces dieux-là viennent dans ta maison, qu'ils te visitent, qu'ils te guérissent. Otatola, ke mukolomoko, obinga ki basali na Nzambe, miracle na ndakio. Tata, kokisa maloba basali na yo. Na kombo na Yesu Masia. Tolobi biso nyonso. Amen. Vande na kimia, Nzamba pambola yo. Ok, aux ans de numéro à laisser partir mon peuple quand il y a un miracle, benga degoling. Merci beaucoup, merci. maman. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande konangai, tozali liboso na bino, na laisser partir mon peuple lelo. Émission après cette orientation, tozo senga na bino. Ezali nouveau concept. Oye bandi na mbola oye bandi, ndenge Nzambe atambusi biso na laisser partir mon peuple. Na koloba na bino bana Nzambe. Place yo sobosa na mokili. Eza na pasteur moko te. Oye atambolaka na miracle. Ce sont des abus, il y a biso d'église de réveil. Totambuli avec ces abus là, bato mosusu bateka bandako, bato mosusu bateka mapango, bato mosusu bateka mituka, bato mosusu bazombonga mabala na bango, bato mosusu bazo basalaire na bango entier. Bakende kopesa na bato bakendiki bapesi Nzambe te. Lelo batikala ba pauvre. Lelo batikala ba pauvre bazali kolela. Likamwa Nzambe ye moko na bato na ye. Laissez partir mon peuple ye ko aider bato pona kolakisa. Yo
directement dans Nzambe sans intermédiaire. Ben intermédiaire on se zoya entre ba na Nzambe na Nzambe. Bazeli ba manipulateur, bazeli ba mafiose, bazali escroc. Place nyo sur zali. Soki makambo zali koloba et touché yo, benga na micro oyo, na téléphone zali koleka wana na émission yo. Tokoya ko sambela pona yo, okutuna mutuna na yo en direct et sur base de mutuna na yo, tokopeso biyano. Nzambe apambola. Et laissez partir mon peuple. Nalingana bakisama muke mama oyo nenga souffrir bato bazolanda biso na ba image. Omoni même ba disciple Yesu bakute na ba problème oyo. Tango bazakoya na temple akutaka mama moko avandaka na kunki na ye, balobaki na ye te ke pesa ngo offrande. Balobaki na ye te ya kosala semence. Balobaki na ye te ya kosala kirda. Pierre alobaki na ye kaka ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi marche. Ezaki na makamusu te. Soki oyo azaki na Yesu alia na Yesu ameni na Yesu asali manga manengo na oyo zo senga mama bato oyo zo zo ya mama bato okay nango wapi tala mutaboti tala omoni dimension congolais en tout cas na moni non laissez partir mon na 2018 oyo en tout cas vous avez un problème sérieux parce que bolobaki en tout cas a photo betaka ba bombe non conventionnel. Comment expliquer aux na mawaya mutaboti mwana na za na ba problème mental azoloba tala souffrance azakana oyebi mona nenga vivaka te bana kolia na bango ezalaka pasi vie comme lokola obengi bango de 5 heures de 5 heures boko yamba bango ti 18 heures oyambi pe bango te osengi bango kaka offrande pamba ozongi no pokela la pongi non mais bishop nazolinga na comprendre bino mutema ni bolataka tambo osala makambo mais plupart ya biso ba passer oyo to zokotambola kiki to si to longwe pa na Nzambe pe Nzambe asabuye biso Nzambe yebisu biso te yango de tokende ko simba Nzambe to tonga ba magablo wana ezeli ba agenda ezeli ba commerce et puis kutu mama boya za na chance soko akutana ki na ba pasteur nenga azo éviter bongo soki muso akozwa pe na nengo na maladie na mwana abibi no lisusu bata ko bazali mais ça ko sala peut-être na biba kamunyo sauté oui peut-être na biba kamunyo sauté big en direct azana makambo bele akoloba ba mingi pe bazali bakobenga bakoyebisa biso makambo bazali kosala bandeko na ngai mutu akei mama ya 52 ans mwasi moko ya batetela ya pembe sans hydroquinone tango passer amoni akufi odia uba otia litoi passer aboyi ko déterminer biso pasteur na pas mwana muke par rapport à mama passer wana mwana muke azui mama wana alongole bilamba atikeli na état d'Adam azui mafuta pakoli ya tie na misu siko boyiba ke huile d'olive soaka na misu tango mama wana za kosa huile d'olive avec que soka na misu passer na longoli kaka kaleso atenge bisika leso chobala asali makambo masumu mama ya bato mwasa bato libala siko mwasa na zobe papa il l'a fait au nom de Dieu. Il l'a fait au nom de Dieu. Bande konangai. Awa na Paris, bato makamba libanda te awa na Paris. Bino bato bozo kende na l'église. Avant aucune église sambela. Kokende na église c'était pour ce qu'il y a prophétie. Kokende na église c'était pour ce qu'il y a stratégie comme 4 stratégies. Ba côté ya bino sur 1 sur la délivrance. 2 sur les hôtels, destruction des hôtels. 3 sur la démonologie. 4 sur la prospérité. Babylone koyo 4 ndé les fondements y a ba faux prophète et ba faux apôtre ba odio so c'est quoi envahir l'église les long parce que même que déjà ba Nzambe ba très fragilisé tant qu'on va donc yo il faut délivrance yo il faut tout ba hôtel tout renverser ba hôtel ba tongino hôtel ya pauvreté ba tongino hôtel ya célibat au karikina au somo mini ba déjà 3 fois ngayo penza mudi mo célibat ezana ngayo yo anoke ko panzana ba simi na nzoto no boyo ba bisi di gorodo yebisa nga Jésus de Nazareth depuis que la prêche bibisa ba gorodo na nzoto anani yebisa nga Petelo Paul ba bibisa ba gorodo na nzoto anani. Tchatou, moi j'ai fait 30 ans, je n'ai pas vu ça. Ni ne pas passer le matin, ni n'angaboko. Mais bande konangai, toke wapi. Yango me laisser partir mon peuple. Année 2018. Année 2018. Bana Nzambe. Bakoko sa soubiso bangote. Alors, Bishop Tatumba, donc année 2018, justement pour venir à laisser partir mon peuple, nous savons d'où on vient, mais on ne sait pas exactement où est-ce que laisser partir mon peuple va nous amener. Laisser partir mon peuple, objectif en 2018, oyo. Toko sala, ce qu'on appelle ratissage. Ratissage de l'Ingorbanin. Basa na Nzambe tina basa, bao basa na sa mesa. Toko mimisa bango, na likolo mesa. Beglise o nyosi ya mulili. Oye ko sala commerce awo. Oye zana mesa, toko misango likolo mesa. Toko linga lisusu teke mwana Nzamba alela ba congolais ba mingi oui pasi ya makamususu obakisa église sikoyo balobi ke tolo bate sikoyo tokanga susu monoko te ouais turo yo tokoloba
yango de objectif ya laisser partir mon peuple na mbulo oyo et ça koloba et raté. Alors Chiramboma, maître Chiramboma, je voudrais savoir comment vous allez procéder justement pour dénoncer tous ces pasteurs qui marchent dans la fausseté, qui marchent dans le mensonge, qui marchent dans l'impudicité. Comment vous allez procéder? Vous allez envoyer des émissaires dans les églises pour savoir qui est bon, qui est mauvais? Comment vous allez... Non, c'est pas ça. Non, il y a des gens qui vont maman, cette dame ici, a bengi o na unité na ye, a lokio na manœuvre na ye sa yo bengaye, c'est des démarches. Biso to salité, nzambe na tindie. Bible. Vous n'allez pas être comme des infiltrés dans les églises. Non, nul ne peut venir à moi si mon père ne la tue. Donc nenge bazawana, baza ebele bazo c'est là-bas témoigner makao ba moni. Ebele na ebisio na bamboka nyoso toza ba congolais. Sans aucune démarche, ce sont eux qui vont venir vers vous. Mais na ebisio déjà ba bombe zaki largué. Na ebisakio, ce qu'on avait largué là, ce sont des bombes non conventionnelles. Et donc en 2018, bare tala na mama boy. Mais Erotech, il faut en monter matin. Biso to bota bana baza normal. Bota no mona za na infirmité za na pom. O mona passion ndenge zali boy. Mais na lobby yo lingo yako sa. O mona sikala zo mona ke en tout cas congolais zaka na mayele te. Yo lingo sa campagne. O bengisa to boya ba vegle ba komona. Yo so ba vegle ba komona. Ah zabela. O so ibi ba déjà en avance. Na ba indicateur ba komtambla. O tebo tango ko campagne silaka. O mona sa ile campagne ngo neti na biso na ngasani. Ba vegle ba mona même utamatini ba beki abwaki. To sali recensement na ngato tikolo mona mutu wana te. Pe a campagne sili ti bole lo tikolo yeba ete. Na moni oui. Mutu wana ti na commune so tikolo mona ete. Ba utaka wapi? Ba utaka na bango. Ndenge mona poto awo. Mais to mona ngoti. O mona bena baza batu fabriqué par bango moko. O mona te na l'église soko moni ba sero ba koya ka ba simbeka ba pasteur Brou. Des fabricateurs ou pasteur fabrica bango moko. Bazalaka liboso. Aya telemikation pasteur beka rondo yeso ba cheka ka boy. Akweli na boy mabe, akweli na boy pasteur za nango. Kasi fabriqué par bango moko. Ce sont des biloko bango ba sala ngo pona ko benda batu. Ce sont des échantillons ba sala ka ngo mona ba misi ba sala ka générique po yo ka banzembo. Ndenge ba ko ma sala. Ba sala eloko moko ndenge na pona ko attirer tout le monde papa. Ba maman oyo ayeye moko te ba ko ya plus de 30 na bana banga passe. Oui, c'est une association. Une association ya boye. Mutura nzambe oza oya benga me pa na nzambe. Jésus Christ na yeba ka miracle mo Jésus ka salaka. Mo so na tiku tu mwa ne na ndako azo bela. Mayeko luka Jésus sabi na yibi kire to kute na yo boye. Soko lobi lo ba moko déjà ya ko sepela kuna na ndako. Et c'était passé comme ça. Mais pourquoi ka fo benga batu ba uta kuna ba ya oya mbango te banda tongo ti 19h ozongi na kisazo ke van. Nzambe nini wana? Nzambe Jésus Christ banda zala Jésus Christ bato so akutana ki na ye mutazongo egala zalate soko kuta aveugle se o mona yo na mona lokola banzete mususu ti fo mona do résistance ko de ko zalate metala ya biso lelo e koma ka kende o ko mona ngo ngara ke zande ngona te et puis bana Nzambe na 2018 e bokoko tika la susu inatif ngona te o vandika bono biso benanza tie eza makambo oyo soko mona ngo ndengo wana Zuela yango position mususu yebisa Nzambe en tout cas na pesi trop basale linga mingi tout bango na forme là parce que bato comprendre toute la vulgaire basale linga mingi na zu résultat te ndeko na ngai 2017 oyo balobaki no ko balati obotate yango mona zongela likamo awa batebele bazolu kwa ko ba na église na soko landi bango ce sont des sorciers baza complice na pasteur ako balate parce que déjà aza déjà pasteur aza na misala mabe na yé déjà baza na connivence bon kina yi wapi Bishop Tatumba, yebisanga ndeni ni yo sala pour dénoncer ba pasteur wana maître Chiramboma yebisanga ndeni wa procéder ya ozela ba mama ba benga ba papa ba benga o ba remarquer misala mabe na kati ya mangomba mais yo procéder ndeni no tinda batu na yo ou bien otana batu no ben fait lelo avant to cette émission yo ba mama misatu ba yao lelo to benga bango te bango ko benga na téléphone siko année oyo ba passer ba zu déjà ba monte na l'église bango bato ba sala bango makamoni ba bandi koya lelo to zu ba mama misatu to mi bango na laisser partir mon peuple plus maman yeko ça fait 4 lelo to zu 4 c'est pour ba chaque semaine to banda ko zoa sikoyo ba ko banda ko yedi biso ba preuve biso to zo ki libanga to tia na molili sikoyo to komi sikoyo na ta ba preuve ba komi ko benga boy ba komi ko ya na physique papa ngai ezala ki boy nazo lancer appel bana Nzambe nyonso ozalaki victime de quelconque chose ya serviteur de Dieu songolo ezala awa ezala na Afrique ezala na Canada ezala na Londres koyoka solité benga laisser partir mon peuple en Australie puisque ezala en Australie bato Australie ba se plaindre que tozago bino bato Australie
bobenga telefone yango. Et puis Bishop, na bakisama loba no Bible loba Jésus esi ba discipline soko yoki nga soni na miso bato. Nga na koyoka yo pe soni. Na pa na tata nzambe. Yo bomba makamari yo ka soni. Ko bomba ngote yo benga puisque année oyo to c'est dit ko dévoiler bango. Nde siko to ko dévoiler bango na ndenge nini. Bino bokendeki na église na bino bozaki no ko na be misère nzamba tindaki. Bon si ko tala ba plan na bango siko bo bibi. Besoin de laisser partir mon peuple. Si vous laissez partir mon peuple, vous traiter Baka et à dénoncer Batouana en public pour être ban dans Zambé Moussou. Banque de Koko, il a mis tambour. Est-ce que vous avez déjà quelques noms d'église? Eh bien, dans un abakomo, bande konangai. Dans le baboy. Ngai, na lobaki. Bikombo ngana selinga chato na keniko sana bikombo na saliki makamu mabene bigi yanga na lobaki yanga ngai na tabu na ba passer belé sur 10 passer Congo na tabu na 6 mais nzamba salinga ngolo na ibi ata masuma muntu mokote mais yanga ba ngolo suma yebi mais tana nilo siko nzamba sali tango to bandi laisser partir mon peuple masuma ba passer nyonso wana ba bomba nzamba tindi yango na bandi myoyo basalaka yango na bango ba bengi laisser partir mon peuple siko c'est sur base de ça. Toko démarrer année oyo pour être bana nzamba sika bako ina mitambu ya maboko ya balute lou et sili. Alors je pense qu'on va pas rester trop longtemps et puis voilà, donc c'est là que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux d'avoir accueilli cette performante équipe de Laisser partir mon peuple sur le plateau de Rotech TV. Vous qui nous regardez à cet instant, que vous soyez en Océanie, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où vous pouvez être en ce moment, continuez à liker nos émissions, continuez à partager justement pour pouvoir partager le message qui est laissé partir mon peuple. Nous sommes très heureux franchement de vous compter parmi les nôtres et surtout passer une agréable année 2018. Alors je ne vais pas arrêter cette émission sans dédicacer certaines personnes qui ont montré leur capacité à innover, à créer. Donc je vais citer Célio Ambrosio qui vient de créer une agence de fret maritime, aérien vers l'Angola. Donc c'est vraiment quelqu'un à soutenir pour sa société. Que je vais... c'est fret Casa Penuel Fret. Casa Penuel Fret à destination d'Angola. Donc nous soutenons vraiment cette initiative. Et vous qui hésitez encore, entreprenez, entretenons, faisons des grandes choses. Et puis voilà, Bishop Tchatumba, c'était un très grand plaisir pour moi de vous avoir à côté de moi aujourd'hui. Et aussi Maître Churambouma, un grand plaisir justement par rapport à toutes les réponses que tu as données à cette maman qui nous a appelés avec les larmes aux yeux concernant son enfant qui est actuellement malade. Je suis très content de ton intervention. Merci. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple.